makambo mokili somo mokili kobanga papa Alain Mabana. Papa Alain Mabana mobali penza ya Cécile Bilonda. La famille toye kolala kolamukana ba dossier ya papa Alain. Toye kolala kolamukana ba somo ya papa Alain. Toye kolala kolamukana ya koinda. Kande na lobakanga moko ya koinda inda ya papa Alain Mabana. Papa Alain Mabana biso nyonso toyebi aza bongo comédien ya mboka na biso. Comédien penza complet. Papa Alain Mabana aza moko ya ba comédien penza oyo ayaka apesaka penza le meilleur de lui. Aza papa moko oyo ayaka toujours na ba vérité ya somo. Aza papa moko oyo penza apesaka kibomoto na ye na respect penza ya makasi. Bandeko nanga lelo toye na dossier ya papa Alain. Papa Alain asali nini ya mabe ekomeli papa Alain, nini ya pati pe mawa ekomeli papa Alain. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi la famille. Et ko dépendre kaka na air oyo bokolanda mama na bino Étoile Nines TV. Grande ma joie ya koya kokutana na bino na midi ya lelo ka ndenge ezalaka. S'il vous plaît, ceux qui okoti sika na chaîne na biso ya Étoile Nines TV, na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonna ka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Na bete la rabino toujours c'était que nous vous abonner c'est notre devoir, s'abonner massivement. Landa ba vidéo na biso partager lenga ba vidéo nga na linga toujours so na osala moi analyse na osala moi makambo songolo. En tout cas batu bazali bazo landa bazo partager et ça la kanga bien penza mingi malamu. Voilà. Lelo toye ka ndenge toyaka, toye ka ndenge tobeta kama solo, toye ka ndenge to solo laka. Toye lelo na dossier ya papa na biso Alain Mabana. Bongo biso nyonso toyebi papa Alain Mabana aza moko ya ba comédien na biso oyo asepelisaka biso. Aza moko ya ba comédien na biso oyo azalaka soki akoti soki rôle na ye ezali en tout cas ebela bato biso nyonso tosepelaka. Toye lelo na dossier na ye ka ndenge ezalaka na système moko agu na système penza ya bien na système moko ya kitoko pona koya kobeta lisolo. Bandeko nanga toyebi papa Alain azalaki comédien moko oyo azalaki indépendant depuis kala. Papa Alain abandeye ko jouer na ye partout place nyonso ba obengisa ye papa Alain abandeye ko kende ko jouer. A joua penza na ba film ebele, a joua penza na ba place ebele to mona biso nyonso. Et surtout papa Alain to tikala ko yoka teke non papa Alain ye wana abimisi audio. Papa Alain ye wana mutashi na ye bimi to tikala ko mona ngote babilo mosusu photo lo baka vérité. Quand ndenge to mona ki Jérémy Chabani ayaki ko fongola pe groupe na ye ya JS Production na ebandeli wana zwaki mwa batu mosusu ba joaka na ye jusqu'à ce que ayaki ko gagner motema ya papa na biso Alain Mabana. Jérémy Chabani ayaki ko gagner penza motema ya papa na biso Alain Mabana a gagnaki penza motema na ye na ndenge moko ya kosakana te. Nde yaki ko sala ke papa Alain ayaki ko pesa position na ye papa Alain akomaki na ye mutu ya JS Production. Yango bo mona epa ya Jérémy Chabani presque ba film nyonso papa Alain Mabana azanga kate. Papa Alain akoma na ye ko jouer epa ya Jérémy ko jouer ka ndenge zalaka na musala nyonso lifuta ezanga kate. Toye ko vanda ka boye to ya kotala sango ya malamu eye koyela papa na biso Alain Mabana. Oyo surtout sango ya malamu ezalaka rêve ya ba comédien nyonso na olobango. Ezalaka penza rêve ya makasi ya ba comédien nyonso. Ba comédien nyonso bazalaka toujours ba rêvaka pe bakoma na esika oyo papa na biso Alain Mabana lelo akomi nango. Esika yango eza nini? La famille, tolanda mwa video na mupanzi bino moko bolanda na matoi na bino na miso na bino bomona nini ezoleka sango ya malamu yango eza nini oyo ekomeli papa na biso Alain Mabana. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Papa Alain Mabana. Papa Alain Mabana. Yaya malamu pona baleki, papa malamu pona bana, collègue malamu pona ba collègue nae, mais pas la biso, c'est un meilleur conseiller, c'est mon vieux que je porte dans mon cœur. Lengo. Chiki de Dubaï. Désormais, Chiki de Paris. C'est Fanny Catalé.
baza batu oyo bandimelanga dans les noirs. Pendant que JS ezalaki nango eloko te. Katale atanga obenganga ikanga, tanga obenganga papa, bat bando sekaye. Or j'étais vraiment un père pour lui. Katale ya na kutie na musalo nde bat bando ocholaye. Mais a réaliser ba rêve ne mususu tanga zaki nanga itanga sana nga tanga komi nanga mutumo boye o bat bande ko pesa ta respect na valeur te. Mais nzambe na likolo ayebi ndenge valorisaka. Katale azana inane na plusieurs entrées. Déjà, vous y à Paris, bah maman château, vous Fanny Merci beaucoup, Aigle. Nana bengo papa ya pambate. Nachola maki. Meneno. C'est important, t'es importé Zali. Il y a très important. Voilà, importé Zali 25. Donc, le 25. Voilà. En tout cas, Batnios, bon, t'as doute. Que est-ce que Bokoya réalité en Gotoya. Merci beaucoup na producteur Nabiso hein Kesmawete. Ah papa umela ozaka ya biso ya JS otika na ka ya biso mutu musude Aigle nzamba ba tsele bene. Merci beaucoup. Papa le mabana. Yaya malamu pona baleki, papa malamu pona bana. Collègue malamu pona ba collègue nae, mais pas la biso, c'est un meilleur conseiller, c'est mon vieux que je porte dans mon cœur. Lengo. Na bisa yi ale. Vieux. Ngima ba imi. Comment on dit Badiata? Comment on a Edi Badiata? Isso. Ya Edi. To sola no une fois. D'ailleurs, c'est qu'il faut beaucoup de temps papa aller. Parce que hier papa il dit na biso. Ah, pas de tout ça. Donc, on a ba mami nzau, ba Dago, ba Laetitia Lelo, Diana Mankele Lelo, voilà, physicien Nzau, makabona ba ndekole kala. Ronde Mwangi. Ok, pour mona Shida Ibula, wana mutalinga kao. Shida Ibula. Alinga kwa lelo fort. Ba maman Château Rouge bango nyonso. Tozoya. Aux familles à voir vos falasso. Dia 25 de jours, vamos se encontrar. Achetez vos billets. No nouveau casino, comprons vos sous-billets, Tozoya, les 25 Oyo, vous êtes à Kosepe. Oya Jérémy Chabani! Tatoka! Tameche! Tatoka! Esimawete! Tatoka! Tameche! Tatoka! Midesha! Miyazida! Tatoka! Tameche! Bamula! Ok, merci et puis na ba abonné na biso nyonso, bato ba pesi biso force, bato ba lakisi biso na miso bato eza bino. Donc le 25 juillet tozana à Paris, tozana kati ya nouveau casino de Paris, mon bangé na spectacle. So comment alana une année na fidélité et foutaka. Aoya Poto. Tina Z3. Azoya Poto. Feza RDC. Azoya Poto. Lorette Compressor. Azoya Poto. Donc lui c'est le cadet de JS Production. Les JS Production. Moi na mouké na maamnae. Aye na tanaye. Aosa maamnae. Ake Poto Tongo. Bougie rouge! Et ça va comédie! JS Production. Ah, éclair! Ake Poto Tongo. Na kutie na musalo nde bato banda ochola ye. Mais a réaliser ba rêve ne mususu tango azaki nanga itanga sana nga tanga komi nanga
mutu moko boye oyo bato bandai kopesa ta respect na valeur te mais nzambe na likolo ayebi ndenge avalorisaka katale aza na une année na ye plusieurs entrées déjà vous yambaye na Paris ba maman château rouge Fanny Azéa. Merci beaucoup Aigle. Nana bengo papa ya pambate. Nachola maki. Voilà, na bandi biso nyonso touti kolanda awa touti koyoka vidéo ya Jérémie Chabani comment abandaki ko présenter passeport na visa ya papa na biso Alain Mabana. Donc good news, bonne nouvelle la famille ezaki papa na biso Alain Mabana azokende Paris. Azokende Paris bazueli bango visa ya une année. Donc ata soki bakei boye kanenge bazokende na bango na ba spectacle ya Jérémie Chabani après kozonga akokina ye kosala lisusu ba voyage matakita na Paris wana kande to mona bato mosusu bazokenda kakendaka ba comédien mosusu to mona ki mukanya kendaki awa to tuko mona rali ape auti ko kende to mona ki Luna Nyenzi babobo manoka bazana ba Bruxelles. Donc esali penza esengo moko ya makasi bande kuna ngai esali penza esengo kande balobaka musala nyonso soki ozosala ngo na bolingo ezana bato mosusu basalaka na sala nanga musala kapo na futama nazo sala musala oyo kapo mwa mbongo ekota. Mais bien sûr, to sala ka musala pona mbongo oye motivaka biso ezala ka mbongo mais il faut ko tiaka bolingo. Soki ozo tia bolingo na musala na yo omona pe ba porte mosusu ekofungwama. Mais soki na musala na yo tiaka bolingo te, yango omona batu mosusu avandeli na musala 2 ans, 3 ans, bénéfice ya malonga na musala ezate. To utaki komona biso nyonso awa Fanny Katalai, ye wana aneli Fanny Katalai azabalo tourner ba film depuis kala. Moi personnellement na koyeba Fanny Katalai et pas ya Jérémie Chabani. Natikala koyeba Fanny Katalai te ke non na yeba ki soki wapi natikala koyeba ye na babisika mosusu te. Mais aza moko ya ba comédienne na biso oyo pe abandaki kosala ba film oyo pe abandaki kosala ba théâtre na biso depuis kala la famille. Mais et pas ya Jérémie Chabani nde bisika biso nyonso toye koyeba awa Fanny Katalai. Nzamba azaka na nzambe na balolenge na ye na ndenge na ye moko ndenge nini asalelaka makambo nga na lobaka ngo chaque jour. Nzambe azaka souverain. Papa na biso Alain Mabana abanda théâtre depuis kala biso nyonso toyebi papa ala jouaka théâtre papa ala salaka ba théâtre depuis kala penza toyeba papa Alain Mabana toyeba ye papa Alain Mabana atikala ta ko voyager Dubai te atikala ko voyager ka France te. Na batan wana bazalaki na ba abonné ebele ya koloba ke non abonné ko tiko tindela mbongo asalisa makambo passeport asalisa makambo ba visa asala voyage akenda ta na France abeta ta tour afuta ta nyongwa misu etikala ko salima te. Metango ye koya epa ya Jérémie Chabani kande boyebi Jérémie Chabani a sa façon ya ko travailler. Jérémie Chabani azana façon ya ko travailler. Belvi kanda azana façon na ya ko travailler si la bisalu azana façon na ye ya ko travailler donc mutu na mutu azana besoin na ye ya ko travailler côté ya Jérémie Chabani malamu na ye oyo azana ngo mingi ezake Jérémie Chabani mingi azo sungaka ba comédien na biso ba futaka ba nyongo ya misu kande to yebi la plupart abatu o ba voyager mingi makasi na ba groupe bato ya Jérémie Chabani na groupe ya Jérémie Chabani penza bato ebele ba voyager ba voyager ta ko kende ka ndenge ba okende Dubai parce que ba comédien na biso ebele batikala ko utiliser ba mbongo na bango te ke non ba voyager batu oto mona ba voyager penza ezaki ba cardozo de batu ba kende ki penza ba Dubai na ba mbongo na bango moko to mona ki décor pe a voyager ki ezalaki agence moko bando salela ba publicité de agence wana esalaki voyager décor mais la plupart a batu ezakaka ba boss na bango ba boss ya ba maison nde ba faire voyager bango no peut ça net exemple na nini na Bella Production Belvi kandi aya fera ki voyager ba Maria Longondo ba Tegra ba Sylvie Eseka a fera ki voyager bango c'était en 2024 si je ne m'abuse pas mais ba mosusu ba effort personnel soki yo moko ozana mwa makoki ndo mona bato ba voyager ba mosusu pe komi kaka
producteur bango moko nde bakomi ko faire voyager bato mosusu. En tout cas, eza esengo ya makasi po toyebi biso nyonso ke pona kozwa visa surtout ya France ezalaka eloko ya facilité hein. Eza penza eloko ya facilité ezalaka moi pasi pona kozwa visa ya France mais soki tomoni lelo ba Jérémy Chabani aye kozwela ba papa Alain ba visa ya kokende France. En tout cas c'est vraiment une bénédiction et surtout eza penza grâce ya makasi yango nga nalobaka toujours dans la vie eza na banzela mosusu o nzamba trasaka biso mosusu to komprenaka ngo te omonaka yo moko ozomitindika yo moko ozokende mosusu ozo se comprendre te pourquoi nazo kangama na mutoyo et pourtant mutoyo aza mwana muke et pourtant mutoyo balobaka boye même nga nazo kangama na ye eza nini les jours okoya kolala kolamuka nde okoya ko comprendre que nzoka nzambe aza na ba plan azaki na ba plan oyo bande ko planifier eza bongo mosusu soki papa na biso Alain Mabana atikalaka kozala indépendant ndenge azalaki kala mosusu peut-être France alingaki akota ngote donc nzamba permettra kaka papa Alain Mabana ape sa position azala na ye mutu ya JS production kuna nde mwa porte na ye eye kofungwama wana na ye kopesa ka conseil na ba comédien ndenge bomoni papa Alain lelo Jérémy Chabani alingi amema ye na poto. Cela ne veut pas dire que bino pe bisika bozali bolongwa pour que Jérémy Chabani amema bino na poto te. Wana eza bénédiction ya papa Alain mosusu bino pe place bozali bokoya komona ka boye ba visa ba passeport eye kofungwama bino wana bosali voyage eza bongo. Dans la vie pressé ezalaka bien te et surtout dans la vie tozalaka patiente ngana lobaka toujours na bandeko o balandaka nga mingi na yebisaka toujours batu tozalaka patient dans la vie ya lelo eza vite ke non parce que mutu kingandi asali anga pe foka na sala bete vie ya lelo eza vie sepela na place ozali et surtout kosengaka ba orientation ya nzambe parce que soki oza mutu oyo sengaka ba orientation ya nzambe oko évoluer très bien mais soki oza mutu oyo keno parce que mutu kingandi asali nga pe fona sala yango bomona bato ebele bazokweya na ba erreur yango bomona bato ebele bazokufa na ba erreur. Donc ce qui est important ezalaka bien boolandela oyo nzambe apesi bino ba principe o nzambe atie liboso na bino ba principe o nzambe asali na vi na bino eza mwa bongo tolanda video la famille. Papa Alain Mabana yaya malamu pona baleki papa malamu pona bana collègue malamu pona ba collègue nae mais pas la biso c'est un meilleur conseiller c'est mon vieux que je porte dans mon cœur lengo papa Chiki de Dubaï Fanny Catalea. Bandimelanga dans les noirs. Pendant que JS ezaki nango eloko te. Katale atanga obenganga ikanga tanga obenganga papa batbando sekai. Or j'étais vraiment un père pour lui. Katalea na kutie na musalo nde batbando ocholaye. Mais a réaliser ba rêve ne mususu tanga zaki nanga itanga sana nga tanga komi nanga mutumo boye o batbande ko pesa ta respect na valeur te. Mais nzambe na likolo ayebi ndenge valorisaka Katale aza na une année na ye plusieurs entrées déjà vous yambaye na Paris ba maman château vous Fanny Azoya. Merci beaucoup Aigle. Nana bengo papa ya pambate na chola maki melelo
Les importés, importés, Zali. Il y a deux importés. Voilà, importés, Zali 25. Donc, le 25. Voilà. En tout cas, Batnios, on a doute. Que est-ce que Bokoya réalité en Gontoya. Merci beaucoup na producteur Nabiso. Hein? Qu'est-ce que ah papa, Oumela, Ozaka ya biso ya JS. Otika la ya biso mutu musude aigle. Nzamba ba tsele bele. Merci beaucoup. Papa ale mabana. Yaya malamu pona baleki, papa malamu pona bana. Collègue malamu pona ba collègue nae, mais pas la biso, c'est un meilleur conseiller, c'est mon vieux que je porte dans mon cœur. Lengo. La bisa y aller. Vieux. Ndima ba imi. Comment on dit Badiata? Comment on a Edi Badiata? Eis. Ya Edi. To sola no une fois. D'ailleurs, c'est qu'il faut beaucoup de temps papa aller. Parce que hier papa Edi na biso. Ba mami nzau Dago Laetitia Lelo Diana Mankelelelo voilà physicien Nzau makabona ba negole kala Ronde Mwangi oke po mona shida ibula wana mutalinga kao Shida Ibula alinga kwa lelo fort ba mama Château Rouge bango nyonso Tozoya o famille abo avo wifalaso dia 25 de jours vamos se encontrar. Achetez vos billets. No nouveau casino, compre vos sous-billets Tozoya, les 25 Oyo, vous êtes à Kosepe. Oya Jérémy Chabani! Tatoka! Tameche! Tatoka! Esi Moawete! Tatoka! Tameche! Tatoka! Midesha! Miyatinda! Tatoka! Tameche! Bamula! Ok, merci et puis na ba abonné na biso nyonso bato ba pesi biso force bato ba lakisi biso na miso ba eza bino. Donc le 25 juillet toza na Paris, toza na kati ya nouveau casino de Paris, mo bangé na spectacle. So comment ala na une année na fidélité et foutaka. Aoya Poto. Tina Z3. Azoya Poto. Feza RDC. Azoya Poto. Lorette Compressor. Azoya Poto. Donc lui c'est le cadet de JS Production. Les JS Production. Moi na mouké na maamnae. Aye na tanaye. Aosa maamnae. Ake Poto Tongo. Ouchi Rouge! Et dans ma comédie! JS Production. Elle grâce à Dieu! Ah, éclair! Donc Ake Poto Tongo. Merci. Babino awa lelo Jérémy Chabani aye kopesa ba visa. Hein? Biso ba Congolais tozalaka. Lelo boza na gentillesse ya makasi. Bino wana bozo fuke la mela. Jérémy Chabani. Bozo tia ba mabolongo na bino na seneti bolingi bo banda ko sambela pona Jérémy Chabani. Toboyi lelo tolobi ezala teke no. Yango wana kutu Jérémy yango ye nani. Asala nini na vinanga. Wana bozo sepela. Jérémy aza bien pona bino lelo. Toboyi lobi kuna ezala teke no. Bo banda ko yaka ko sabola Jérémy. Parce que communauté na biso ya ba Congolais eza communauté moko ezalaka na motema moko mabe. Eza communauté moko ebosana ka muto akoki kosalela bango bolamu lelo. Lobi kuna ba matelier ba life bakomi ko finga. Wana eza communauté na biso. S'il vous plaît, na eko senga na bino na bolingo penza ya Nzambe. Na eko senga na bino na mawa ya Nzambe. Mutu soki asaleli yo bolamu ngana zalaka. Mutu soki asalelanga bolamu. Ata bolamu oyo mutu asalelanga. Na koma kana vandi na komi ko reconnaître ata na bolamu o mutu asala ata soki asalinga mabe moko songolo me bolamu ka mutu asalelanga evandi sakanga kimi ata soki na lingaki na silika na lingaki na zwa ba décision moko lingaki ezala ya bien te na ko se rappeler ata na bolamu o mutu asalelanga na komi koloba mutu ya sunganga soki ezalaki yete me na minute peut-être mususu na komi na niveau haute
ezalaka bongo. Bino ba comédien bozana sens moko ya ingratitude ya makasi. Omona lelo Jérémy Chaban azobimisa bambongo mbongo oyo asaleli bino ba visa ba passeport. Aosalela bino tipa na ba bia ba voyage akufutela bino kanenga asalelaka bino. Na logement na bino ye muto akosala ngo. Eza bambongo mosusu atongela ta famille na bango ndako. Eza bambongo mosusu a faire voyager ta famille na ye ekendaka ba vacances. Mais andimi a investir pa na bino. Toboy lelo tolobi bino bo banda koyaka kofinga Jérémy parce que lelo o soki Jérémy Chaban afinga makateno azana kisi batu o bazala base ya kofinga kaya koloba keno Jérémy azalaka na kisi zalaka bino moko bobimisaka bino ba comédien bozana sans wana makasi. Oya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Les pasteurs Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki ozana besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka kandenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre. Kuna penzande okomona lianini okokota pona kosomba billet na ye. Kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boy jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na somba ki billet. Concert na biso eza nango le 21 novembre. Korate te le 21 novembre 2026. Somba biye na yo na lombangu, somba biye na yo na lombangu. Bato akosomba baza ebele. Toboyi orate biye na yo. Toboyi orate. Yasika eye, ya kitoko eye. Batoto ya Katanga, batoto ya Lubumbashi. Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omatina mutuka oyo yo moko osepeli soki omatina mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko